magazine ile inatukambuaka mainformation ya kweli ile tunafuataka kila siku Lingala News. Lingala News magazine atafila information mingi déjà la mahabari la kidonda matukofi. Lingala News ina magazine ile tulanda kutali kesi Lingala News. Lingala News magazine et pesa information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé, suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Et moi, on a des Lingala News. Bonjour papa. Ça va? Vraiment ezalaki esengo mingi kokita ye moko honorable Lebe Mopia oyo babengi papa na bango alalaka te pe akiti awawa na komini ya Kalamu pona kolakisa bolingo na ye oyo azalaka nango epai ba lecteur na ye. Ezalaki esengo mingi po ye moko honorable Nzambe ya ba honorable Lebe Mopia akiti awa vraiment na première ba mama ba papa pe bilenge basepelaki na ndenge ya papa na bango oyoyo mokonzi ya funa honorable Lebe Mopia Nzambe ya ba honorable na makamu oyo azoko sala awa na quartier Kimbangu précisément na première pona kotongela bango pont oyoyo bango nyonso ba notable bapesi loboko pona kolakisa lokumu ya bana quartier Kimbangu. Na kolakisa esengo wana ye moko bourgmestre Jean-Claude Kadima azalaki wana na pointe pona ko féliciter honorable Lebe Mopia Nzambe ya ba honorable na maloba oyo na kati ya micro ya Lingala News. Je crois au monde tozali na honorable na biso pembeni pona kolakisa ke toza unis, toza ensemble et to partageaka ensemble souci moko. Donc, Moussa laissé Bandaka déjà. Je crois Ngakout na Bandaka na Mela Pema na Katanaki. Honorable ya bandi ya pas bandouika baza na sima. So zayo moko ndoka combattre yo. Mais là to bi que bon, to sangani biso surtout na bandouka ngo pekaka. Bango pe baya to sala musala. Au monde Moussa les zo salema vraiment toza déterminé. Toi déterminé, je crois dans les bourgmestre sa commune à Kalamu. Honorable Azana, il y a des élus Nabiso. Élus Nabiso à Funa en général, particulièrement Nabiso Penabana Kimbangu. To s'approprier parce qu'il est le nôtre. Alors, moni héros il fallait la Moussala Akati, aïe pas ça la suivre. Vraiment ba notable pe nisusu oyo bazalaki wana basepeli vraiment na lolenge honorable Lebe Mopia Nzambe ya ba honorable ye moko notable ya Kinshasa pe alakisi ezaleli na ye yango ebele ba notable basepeli ndenge honorable Lebe Mopia asali vraiment na quartier na ye bolanda bango bonso baji bomva mwa kuloninga kuleo tuji mu Kimbangu mu quartier Kimbangu 1 nini numuna Mujibuti Twenza, notable ba Kimbangu 1, accompagné ni honorable Lebe Florent. Donc Twenza moi Mujimu ba ambisi ba kwendisha Mujimu kabak tout lomba ba bana betu ba Kimbangu. Ujini Kajina Okonska. Nashidi bae nasha musonsu nasha chinji ba kwenze chiamvu chetu twenze pont tu twenze kabak balo kabak afukanya ko bikol tutulomba vraiment nyonso muntu yonso alusa udima kutwenzesha ba ku kwenze kufila un plus kabak tutulomba vraiment oui muntu yonso afa mu quartier ketu tutulomba mu Jambul si jamuntu ba mujimo kujikao batu tubaswe avant mvula kubanga mingi
na apport ya honorable parce que yé à chaque fois ayoka elelo en tout cas azan retia la main dans la pâte te yango to sepeli to po pesa biso ba barre de fer awa donc abaki soki eloko ezangi to belele pa na ye akozanga kopesa coup de pouce te yango na vraiment to sepeli po na apport na ye po ye pas un des notables makasi parce que biso depuis to sara bana mike nzela oyo ya ipena ya kobiba makasi so mbule beti na si de balo to na aw to sambela pa nzambe to lokana ni mutuni wa sasa biso to sa msala oyo mais to sepeli il se soit notable au to sala ki kele to bon support oyo na présence va continuer sur kimbango ki continue to tsala motema kimbango nde basali idée oyo bon support en tout cas to sepeli mingi et ça bene sengo mingi ba sister e katate mais ba sister oti na suka en tout cas na remixer bango mingi o basali esengo wana oyo yoye moko papa Lebe Mopia nzambe ya ba honorable oyo azalaka nango alobi boye na balekter na ye na micro ya Lingala News. Quartier ya ba notable quartier avec le bourgmestre avec tous les autres notables pour na to refaire nzela oyo c'était normal la peu contribution nanga c'était normal ya kotala comment ils ont avancé na sepel ndenge ils ont avancé malamu to solo la suso d'ici quelques jours avec un nouveau budget complémentaire et na obtenir sous contribution nanga pas maté c'est chez nous ici ils n'ont pas d'habitude moko faut encourager plutôt bien la population va encourager l'initiative ya biso nyonso donc mutazana ta ya kusuivre yango ezali bokomasa mais biso na musika tozali contribuer pe donc je suis venu pour noter l'avancement mosala que à quel degré encore je peux encore donner mon apport la message éthique. Voilà c'est tout ce que je peux. Ça satisfait. Je ne suis pas technicien la petite explication mais faut ça la mais qui pour mou les oya on a mou les oya tout ce qui est fondation fait ça la masiko le reste après donc ça fait dans zomona une explication à technicien voilà il y a encore beaucoup à faire. Oui, ils ont vraiment début. Il y a encore beaucoup à faire. Tout ça, la population va pour sa contribution là-bas. Ils ont 1000 francs, ils ont 10 000 francs, ils ont les bails, ils ont tout. C'était tout ça, on en a besoin. Donc, dans cette population, basée à la base, on peut savoir qu'on a une initiative autour de ça. Nous sommes les Amakas. Les Amakas, après avoir coulé le béton ici, il faut qu'on remble. Pour ça, la Nzela, Tikuna, ils ont encore force belée. Il faut qu'on remble. Donc, ça, là, que tant que vous avez kuna mais vous en avez donc ils allaient pas peut-être au salle mais c'est pas facile donc c'est un peu la cause à l'état les gens oublient c'est ça Foncobel indépendance c'est où qui appartient à quartier mais ils allaient quartier m'ont abandonné alors tant qu'ils sont votre sapin donc ça tombe tout ça voilà encore une fois félicitations à tout le monde au lieu de faire au tal non nous devons vraiment donner une contribution Libaya, marteau, caillasse, sac à ciment, voilà, ainsi de suite. Mais il a repris cet exemple, dès le départ, je vais continuer à donner. Simape oyebake 2023 oyo papa mama boyebaka banani oyo bakoki kotiela motema ndeti ba honorable Lebe Mopia nzambe ya ba honorable atikaka ba lecteur na ete awa na quartier Kimbangu précisément na commune ya Kalamu na kiese na komona mpila beto ba mbuta bana ya quartier Kimbangu beto ko sangana sana osala pont na beto na première rue balabala eko vana toujours impraticable donc mpila ba visiter ba ko sala beto mpila ba mfuku sala beto ça munzila ke banave yona beto mos meko yokana na bourgmestre na ba notable en kaka na osala nzila ye yona muka na loma batonso ya quartier Kimbangu de bonne volonté mais ba mfumu en kaka beno puisa ko pesa beto maboko sam ki sala nzila ko mananswalo kangai na libaya kusana kusana kangai na saka sima kusana yo kangai na nchida nsonso kusana yo simanga kusana yo sam beto tomusa quartier na beto yo za lukumu mingi. Ce n'est pas bien que Mbas Kanbet Kevin, Bonatono, Batubanakawa, député, bourgmestre, c'est Salaki m'avait. C'est comme ça qu'elle est décidée, il y a oublié sa souvenir rien à quartier na bet. Il y a souvenir d'Angol, peut-être bisa na quartier na bet. Donc ça n'a pas de bana, population, ben pour continuer à acter. Après avoir que ça la nzila il faut mettre ça na balabala fête. Car à bet mos na bourgmestre ben nyonso. Comme ce moto bon ça balabala na yani, ça quartier na bet Foncobel. Quartier ko pesa que indépendance na bwana na bet en vima yo za lukumu na yo.
vraiment na district ya Funa 2023 oyo papa mama pesa voix na yo epai ya ye moko honorable Lebe Mopia po ye alalaka te ezalaka nde boye babina sali po molingani tanga masolo boucle